matondo mingi na Mpemba Kalunga pe matondo mingi na Balongo. Ndenge toza na nzela oya papa Kimbangu ala kake ko Salem. Mais bato ebele ba batiaki ignorance. Nzela ngo depuis elobama depuis na 1921 kino le Salem akate. Mais uta na 1921 na 2025 to moni nzela ezo Salem. Na yango toza na esengo mingi pe tozongisi matondo pe papa kanga na Mbanza Nkamba ndenge misale zo Salema pe tozongisi matondo mingi e pa ya chef de l'état pe gouvernement na ndenge musalo oyo ezali ko Salema en tout cas toza na esengo parce que nzela oyo epesi biso valeur surtout biso bangunza na mboko to apa na valeur te ebele bazo ignorer Mbanza Nkamba glisse de noir mais en tout cas ndenge misalo ezo Salema nzela zo Salema en tout cas bonene tata mokeli pe bonzambe na biso na kati africaine na religion africaine en tout cas ezomonana toza na Congo central toza na mboka makukwa esika na mboko yo esika tata Kimbangu tango bautai ko kangaye tango akomaki awa bamindele bayokaki posa mai nde abimisaki mai wana babenga nde makukwa mai wana tilelo eza liboso wana so itoke na lakisi yo mai ngo eza. Perfectionné, puisque ça n'a Makambo toboya kilobi et comment autoriser, puisque comment l'issou me comment nango perfectionné, puisque ça n'a Makambo toboya kilobi et comment autoriser. Sala la bazele nyoso kasi tango kaka elevation okomi ko égorgé nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en l'élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie à kuta tire bonjour, chers internautes. Bande Konyoso, Balandi, Batali, émission, Nabino, découverte, net technique la fois passée, toujours awa na Mbanzangungu place wapi tozole kisaba tournage na biso awa na ville ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Voilà chers internautes, babonné et batunyoso oyo bazotala biso et ba congolais na ba congolaises et partout vous êtes dans le monde, ba congolais bozana mokili mobimba oyo bozolanda biso à travers cette émission découverte et toyelelo tola kisabino route de la passion. Donc tola kisabino route de la passion, route oyo bozomona oyo place na telemiao yango ezokende Nkamba. Donc ezali nzela oyo ezali bapesi yango kombo route de la passion, c'est-à-dire ezali nzela oyo ya pasi papa Simon Kimbangu abandaki kolekela tango abandaki kokende kosamba azowuta Nkamba abandaki koyela boye po akende kosamba awa na parquet na biso ya
ville ya Mbanzangungu donc bande ko yela boye makolo bande ko yana boye ti ake ko samba yango moni ba pesi yango kombo route de la passion donc na telemia tozo banda wa ti nkamba tozo la tsabino comment misala ngo evoluer comment ba komi na niveau nini est-ce que ba komi na place nini et to la sabino merci na bino tubota la biso merci na bana Mbanzangungu partout vous êtes oh bozo benga biso bana Mbanzangungu bozo na ba Canada bozo na ba États-Unis bozo benga biso partout merci na bino et merci pe na communauté 3 Exa Production TV oh bazana biso toujours elongo merci na ingénieur Augustin Kaninda le muluba le plus civilisé du monde oh toto tambola na toujours awa na Congo central précisément la ville ya Mbanzangungu merci pe na ngamo ko liboso ya caméra na bino papa Sano Bakala dia Kuba merci na babone na biso nyonso merci na papa Freddy Kalidja merci na papa Paul Mafuta merci na maman na biso Jolie Ngumbu et pourquoi pas na papa na biso papa Nabiso, Ricky Bazika, Japana, na maman Nabiso, Angel Dondo, na Londres, Bozali Telme Bele, Bozolanda Biso, Joachim Yelengi, et puis Azolanda Biso, Joachim Yelenge, pourquoi pas papa Gervais Luboya, et papa Guy Kalamabi, na maman Bijou Mabuta, Mave Lutete, Guy Mayala, na maman Nabiso, Marie-Louise, Agostino Louvangadio et na maman la biso Kati Louvangadio champion nangai champion boa et puis si bambo te belé bana Mbanzangungu tout communauté très examobimba selele nzembela mfumu kimbangu bakolo garde miding na place Ambara na pesio bambo te mingi alors chers internautes natiki bino to découvrir elongo ngai na bino route de la passion nzela ya pasi ya papa Simon Kimbangu ndenge to telemiawa ezo mema biso ti nkamba alors tozo découvrir ngala bino esuki wapi awa botuninga tozali wapi na otiko bisa bino awa tozali na Ntsonankoulou. Voilà ingénieur au besoin de la mire hôpital général ya Ntsonankoulou morgue na biso yangwana donc awa soko matibo enzela ya kan efat yango ekei kan efat donc awa tozali na Ntsonankoulou. Merci chers abonnés na tiki bino tolanda route de la passion elongo na bino ciao. Merci beaucoup, merci Bandeko. Voilà, Bomoni, toujours Mbanzangungu. Nous sommes 7 heures dans Mbanzangungu. Ma lili à Kosakanate, c'est Bomoni ingénieur, n'est-ce pas fini kiawa. Donc ma lili les a Kosakanate, maïbouya, ezokwe Kosala jete donc awa tout ça toujours dans Mbanzangungu climat ezali toujours likolo si malabiso item donc tout ça beaucoup na pété beaucoup na voilà beaucoup ingénieur les azali donc ma lili yota boda kawa donc yeyo donc ma lili c'était ma lili Kosakanate neige kwe ya mai ezokwe donc on est ensemble merci et tout ça bino et te faire découvrir biso tout dans l'ensemble route de la passion. Merci beaucoup. Tozokoba toujours la route de la passion, toujours dans Mbanzangungu. Morgue général na biso yango, morgue Ntsonankoulou yango, pete yango, so kena sima moni cimetière Ntsonankoulou. Donc tous en pete belé ba voyage ba tika pe pete boete, bozo mona route de la passion était ezaleli donc nzela misala ezo salama vraiment awa constate ezali tout le monde déjà à côté na bébé à Ntsonankoulou bas niveau déjà si là et bah tchakout déjà là bas bordure mais makademo tozomona tozo baté ezali mabanga kaka babwaka badame to ezali vraiment goudron ba tchaki déjà mais bukani mais tozo tokoyebela ngo malembe mais ezali ndike première couche kaka ba tchaki nde yango ndike
ebukani boya toza na item donc batanga mpe na item bayebi mpe item ezali parmi bainstitut ya minene ya Mbanza-Ngungu ya item ya Mbanza-Ngungu ebimisa mpe bana ebele mpe bavoyage oyo bozomona hôpital ya EFAT Sebele donc bomoni EFAT Sebele oyo nyonso camp EFAT voilà aza toujours na pete bomona de la passion yango tokende de la passion towana mpete donc ebele babima batika mpete oyo botikaka ya village wana botika so village te mpete koma cité donc nouvelle cité mpete donc bato basombi batongi bamakambo makasi eza bandaka makasi awa kije bato bazotonga de la passion bango kije bango yango place babase na bango ezali bamateriel na bango ezali ya place bango moko bato mpe bazali aloge wana donc voilà awa toujours nyonso toaka bozomona mpete botikaka kala ya zamba tukeleno yanga nzamba ebisilisi fois donc lelo mpete ekoma nouvelle cité bandaku oyo nyonso bozomona bandaku ya minene ezali awa na mpete oyo cimetière na biso ya mpete yango oyo cimetière na biso ya mpete bisika tokunda bato ebele awa donc ya sonam na bango donc voilà oyo nyonso mpete bozomona nyonso osima ya camp donc camp yango wana bozomona babatima ya camp yango wana donc nyonso oyo Sadrak Kinchumba, Fumuzeka, Kiese Boniface, Alicide, Eno Hilu Lendo Lombanza Ngungu. Konso kuna tuki kani Kinsase, kani Matadi, kani Ngombe Matadi, Wakangungu kulendi lutakwe, Wakangungu kulendi lutakwe. nyonso toza na kati ya mpete donc voilà route de la passion yango kozomona lolenge route de la passion ezali eza koévolue oyo nyonso nzela oyo ya sika nzela ya sika yango nzela nkamba oyo bazotonga yango ya route de la passion oyo ekei ti nkamba Jérusalem voilà yango oyo to faire découvrir bino elongo ensemble nzela moko na bino donc bozomona et constant eza na nzela tozosala bakaniveau déjà awa nyonso depuis mpete Ntsonakulu ezali déjà évolué et babordi déjà ekota mabanga ekota et donc première col donc batia première col oyo ezali col donc col oyo batiaka va baya kotia goudron batia makadam donc voilà et awa tozokende boda boye batolekeza te ah ok non oyo nyonso mpete donc sikoyo awa tokomokita kumbi donc mpete ezosila tozokita kumbi donc kuna totiki route de la passion parce que place wana eza bloqué toyobima ngo na ndenge ya liboso donc awa tout toza toujours na mpete voilà merci beaucoup chers internautes merci na bino batutu bozotala biso boza na Belgique boza na France boza na Paris boza na États-Unis boza na Norvège boza na Miami afoto kita boza na Miami boza na Norvège boza na États-Unis boza na Canada partout bozali bozolanda biso voilà oyo nyonso bozomona tozali awa na mpete et toujours mpete wana sikoyo na se kumbi bayebi kumbi Mbanza-Ngungu baba mutaye baleke atukolusangule malu kwetukwenda andikalusangule malu kwetukwenda etukungungu kwetutukwende Mbanza-Ngungu vataja muvuma etukungungu kwetutukwende Mbanza-Ngungu vataja myase sanduja ngungu sanduja mpwenya umingula ngungu kyaya kya sandu bima bya ndyaye kubya mpwata kubya nsadi la fete byo wana Mbanza-Ngungu masa
Bukani. Kuwana ya ima kasi nzeta. Faut nga basalon. Et j'attends. Biso to kenda na biso. Biso bonne idée. Biso to kenda na biso malé yo sala moi nzela ningeza. So bokibu. Bonne idée. Biso to tourna na biso goûte ingénieur a boulé goûte bien. Léon Kintaoudi beto tulueke Batangu kutu kuisa tale Kokotumini na kokotuleke Kutele ya mutambini Atoko lusambule malu kwetu kwenda Atuka lusambule malu kwetu kwenda Eto kumungu kwetu tukwende Batangu kubata ya mufuma Eto kumungu kwetu tukwende Batangu kubata ya miase Bakisa, Tombokola Tieto du Solele. Atoko Lusambule Malu kwetu kwenda, Atuba Lusambule Malu kwetu kwenda, Eto Mungu kwetu tukwende, Kaza Mungu vataja mufuma, Eto Mungu kwetu tukwende, Kaza Mungu vataja miase. Kwa Beno, sina mambanza ngu, Tuka mfumu lutunu, Fumudi Sengo Moka, Abedi Nganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya. Chers internautes, merci Bandekotou, Bozo Talabiso, Bozo Landabiso, partout où vous êtes dans le monde, toujours Koba toujours awa na route de la passion et Bozo Mona Lolenge Misale Zosalama awa to dévier Njelande a ko dévier route de la passion etikali kuna parce que place wana et zeko kangama et bato bazo le kate on mona bato bazo dévier nebo donc tozonga ti tozonga la bino na route de la passion. Alors awa pona bana mbanzangu baoy bayebi mbanzangu awa tozabongo na kumbi bozo mona kumbi yango oyo kumbi bawenza bambengo yango nezomona na kumbi mpete yango totiki koto bomoni mpete ndenge kitati kumbi o nyonso botika kango zamba bokenda nyonso ezalaka bazamba. Moi je me souviens biso koto tozo sala bilanga donc tout ezalaka zamba donc lelo tala ndenge etondi bandaku bato basombi donc awa donc toza siko entre kumbi na mpete donc aïe Jackie Belenge Joua mabengo beta basomela ba msu ba otekela pe biso kaka msu ba otekela biso. Voilà, merci chers internautes tozokoba toujours. Merci à nos mamans, ba maman la biso tout o batalaka biso na ba o balingaka te na ba o balingaka to pesi bino ba mbote ba tanti nyonso o balelanga o balingaka biso et na pesi bino ba mbote ba chéri nyonso ba mama ba leki ba tonton ba yaya ba master et na pesi bino ba mbote belé o bolingaka journaliste la bino papa Sano Bakayadi Akuba na l'autre m'appelait Chirikou abomi mabe. Voilà, la petite vino mambote vino nyonso bolingaka ngai na pesi vino mambote olingo benga olingo kota contact na ngai et voilà bengaka numéro ezali okokota contact na ngai et journaliste oyo lingaka ngai. Voilà, merci, on est ensemble donc awa toza toujours na kumbi donc awa sikoyo tokomi siko na kumbi awa sikoyo toza siko na secteur ya quartier kumbi. Donc, ce que tu as dans le quartier Kumbi, après tout moni
et parking et ya nyonso zamba ezalaka awa ya kosala donc route de la passion yango wana bomoni route de la passion yango wana mais tomoni bato ya makolo mpe bazoleka na bango donc biso mpe tozokoba mpona kolakisa bino awa e route de la passion misala ndenge ezokende bozomona bamama bazokende bilanga bamama bazokende bilanga bakende babilanga donc boyebi bino moko mbanzango culture na biso ndenge ezalaka toujours biso awa base eza nde bilanga biso awa talaka monument na biso batia batanse yango donc biso base awa eza nde bilanga. Donc voilà, merci Nabino Botala Bisso, merci Nabandeko tout, Bozola Nabiso Awa, et Bozotala Bisso na route de la passion, et Awa, route de la passion, et Zana Lekina quartier, donc route de la passion, et Lekina ville Yambanzamou, et Zui quartier Tsonankulu, et Zui quartier Kumbi, et donc si et continuer, et quelque soit bah village, Moussoussou, voilà. Place wana ba stopper pour na sep ndé kato mona ba roka des ozalaka donc il faut ba négocier ba nini et ko lekila sep pour tuer sep ezalana donc c'est ça donc ba kati dans ce qui va la négociation na ba ta sep nini et route de la passion ko leka et likolo ya sep ya battu sep donc c'est ça voilà merci beaucoup chers internautes merci beaucoup bande kotou vous êtes à la biso vous êtes à biso partout dans le monde bino nous stopesi bino bambote ebele et tout le bino te maître biso to sala ka musala voilà Touti qui ça toye to sala bino musala ya route de la passion na bino oyo zotongama awa na ville ya Mbanzangungu qui non kamba Jérusalem voilà yango tozola bino nzela ya sika yangoyo et voilà tozonga la route de la passion et mais bobo salate awa tozabongo na quartier Kumbi bozomona awa nyonso déjà et comment pe ba terrain ya batu ba mabele ya batu donc tala kuna nyonso tonda donc ba mapango basomba na ndenge route de la passion eko leka lisusu awa donc eko tombola lisusu ba parcelle kotoyo ba terrain et mati lisusu na ndenge ya kosakana te donc voilà merci na bana Mbanzangungu nyonso merci voilà bomoni ba travers bango wana ba osala musala donc kuna to lekite parce que tala tu as sep ndenge zaleli et voilà mais je n'ai pas zonga na biso pe mabele boy ti wana pour le cannabis voilà merci et merci beaucoup chers internautes dans la route de la passion yango bomoni route de la passion na biso yango tala yango na euti likolo donc simananga donc route de la passion yango donc tu es sep yango na eleki wana et siko faut ba négocier ba eba
nini bakosala pour que balekisa yango likolo ya tio ya sep. Donc c'est ça eza parmi bamakambo tout tokutana yango mpe na barocade tomona yango mpe na barocade tomona yango lokola na rocade ya Matadi-Kibala et donc kota village ya Matadi-Kibala. Donc c'est ça Manyanga ouais tomona ipe baza pe na kao Mangala Mangala pe baza na kao toyebi te soki basuki ndenge nini. Donc pour tu acceptes d'abord moni route de la passion yangwana bomoni mpete yangwana kuna kumbi yangoyo awa bozomona sima e fate belle awa bozomona bato bazokende bo sima ya camp. Donc ka yangwana bozomona likolo wana o bomona banzete wana likolo kuna camp de militaire yangwana bo bakende ba sintu bazokende ba village mususu ebele na bosani. Donc voilà biso siko to continuer na biso route de la passion. Voilà route na biso yango ezokende voilà ba avancer vraiment et ba avancer et voilà ba okende go voilà merci et ba avancer voilà merci na bino tout bota la biso merci na bino tout bozo landa biso partout bozali na monde bino tout bozo tala biso on est ensemble. Waaw on a baki eza na kaka ba gudu moko ya likolo randi ba col quoi randi ba col mais col on musunya. Voilà déjà route de la passion na biso ya ngoyo route de la passion na biso ya ngoyo Matangungu masaukwa kinaja kumitungi kusonga jo atokolo sangule maru kwetu kwenda anukalu sangule maru kwetu kwenda kwetu kumungu kwetu tukwende matangungu pataja mvua kwetu kumungu. Merci beaucoup et chers internautes bozomona awa toza toujours na kumbi et route de la passion yangoyo nzela oyo papa Simon Kimbangu amonelaki pasi abandaki kokuta nkamba abandaki koya makolo ti akoma awa na ville ya Mbanza Mungu. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Voilà, merci beaucoup bandeko tout bozotala biso bana nkamba bana papa Simon Kimbangu bakimbangiste nyonso bozali banda mboka bokota boya mobondo nzela na bino ya sika yangoyo entrée na bino elongwe na Loma entrée ya Loma nzela ya Loma pe etikali nango kaka bongo pe kaka na siko ya makadam ekomi entrée na bino ekomi bongo na ntsu na nkulu. Donc entrée na bino ya makadam ekomi bongo na ntsu na nkulu. Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup bandeko tout bozo tala biso bandeko tout bozo olanda biso partout vous êtes dans le monde et partout bozali on est ensemble et tozokoba toujours pona ko lakisa bino route de la passion. Voilà tout le monde père à résister il y a les mambo partout à résister. Voilà, merci à tout le monde et Naku et ça déjà na croix et mais tout le monde toujours bato bazana kati et misale sikali à mukie te éviter pourquoi à libérer donc bakao et ali partout. Voilà, merci beaucoup chers internautes tozoko baka toujours et tozokende. Et merci Bomoni route de la passion na bino ngoyo et toujours na route de la passion nzela ya Simon Kimbangu nzela ya pasi oya monela ki pasi oya souffrir ki nango oya lelisa ki yangoyo route de la passion oyo papa Simon Kimbangu anyo kwa maki makasi ya koleka route de la passion yango biso lelo 3 exa production TV na équipe nango mobimba et wuti Kinshasa to kitia wana Mbanza Mungu pona kolakisa bino route de la passion oyo na
nzela oyo route de la passion oyo ebandi awa na Mbanzangungu na entrée ya Ntunankulu bakimbangiste nyonso na bengi bino boya bakimbangiste nyonso bana papa Simo Kimbangu bakimbangiste nyonso na bengi bino boya ko découvrir route na bino ya sika oyo ya makadame donc bochango na mitu nzela ya nkamba etika lisusu nzela ya mabele te ekomi nzela ya makadame route de la passion yango oyo ezo tongama bomoni eta baka niveau déjà ok bomoni ndenge batie première couche ya colle et déjà epesi lumière déjà na nzela donc nzela eza ko évoluer nzela ezokende nzela ezotambola ezomatamata vraiment toujours comme il faut donc oyo ezali lokola barocade na biso et donc ezali parmi bachantier mpe ya minene oyo ezwami awa na République démocratique du Congo et voilà ezokoba toujours ezocontinue awa na route de la passion voilà merci toujours continuer bozomona nzela déjà bato bazoleka toyebi te bazokende bamboka nini voilà merci tozokoba kumbi yango oyo voilà kumbi yango oyo bawenza mbengo yango oyo donc voilà evipai bandako esukaka sikoyo boye ndenge route eye boye Mbanzangungu ezofongwama lisusu ya kosakana te mpo nayebi deja koto tu ekomi deja bamapango ya bato koto tu si etekami déjà donc bamboka oyo tu etekami déjà donc etekami déjà bamboka oyo nyonso ezazazaza nzingawa etekami déjà donc merci na baye baotala biso merci na baye baolanda biso constant fe ezali awa na route de la passion eta toye kokutela yango déjà na eta moko déjà nzela emonani e qu'à niveau de G là et depuis Tobandaki à part place quand ya mukie tomoni ezali et place ya sep bazoluka baye bandeni bakosala ngo na mpete place moko pe su tomoni batiki wana po bandaku fo babuka bandaku moko eza wana ekangi donc à part deux places wana déjà nzela nyonso banda Ntunankulu na entrée ya morgue eza kaka boye donc eza kaka boye mais côté oyo tomoni nani batie babordure te c'est que bakoki kotia babordure après ntango bakotia makadam ntango bakotia vraiment goudron oyo wana ya suka nde peut-être tokomona sikoyo ke batie bordure. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Nabandeko tout Bolanda Bisso. Merci Nabandeko tout Bazota la Bisso. Partout vous êtes dans le monde. Et tu peux subir nos mambotes belé, tu peux subir nos so, au Batala Rabisso, communauté 3 exam Bisso Mobimba, tu peux subir nos mambotes belé, ma fanatique partout vous êtes dans le monde. Benga Bisso, contactez Bisso, aimez, commentez. Commenter aux amwana ya mfumu Kimbangu, aux amwana Mbanzangungu, aux amwana ya Kimbangiste, kota commenter aux alibana mboka, voilà tomoni parcelle occupée ma bella, voilà. Dans aux amwana nyonso awa déjà déjà occupé, donc koto tout si déjà était kami donc il pose à moi en Mbanzangungu surtout qui a kosutuka contacter benga et batuawa et ce qu'on a besoin mabele il va déjà koto et faut moi déjà dans la route de la passion ingénieur Zolange lokoyo tala koto touti Mbanzangungu yango yo bomoni Mbanzangungu yangwana obozomona koto yo mpete kuna tozomona quand efa tebel et côté tozomona kumbi yangoyo donc kumbi yangoyo côté mpete donc c'est ça voilà kuna cité ba fitran makambo belé cité yangwana kuna likolo banteni wana nyonso wana ekoza l'antenne à Ratelki donc ekoza l'antenne à Ratelki mbangiste antenne wana ko quartier na biso
mabele donc mbanzangu yango bomona oyo boye na droite nanga boye tout droit Karefa Tebel donc na gauche nanga boye Mpete et puis au dévié muke boye Kumbi donc voilà merci beaucoup et toujours continuer toujours merci na bino ba tout botala biso. Merci na bana mbanzangu babima mboka oyo ba 20 ans 30 ans 40 ans passé banyata lisusu mabele te bomona ndenge mbanzangu évoluer oyo bozomona mbanzangu ezali mboka histoire mbanzangu ezali mboka historique ville moko historique lelo bamakambo minene boye oyo ezosalama et puis nzela oyo pe ememi pe évolution makasi et kofongola lisusu mbanzangu na niveau ya kosakana te parce que côté tout ekotonda donc côté tout kokoma ba nouvelle cité et kokoma ba nouvelle cité donc côté tout et kofongwama ndenge ya kosala jeté. Voilà, merci. Nabino tout la route de la passion et partout besoin les États-Unis, besoin la France, besoin la Paris. Bonjour. Besoin la Paris, besoin la Bruxelles, besoin la Mbanzangu, besoin voyager au Kenda, besoin la route de la passion awana nkam na nzela ya nkamba. Donc route de la passion oyo ezalinde route de la passion. Donc va surnommer ngo de to mona ki banzela na bakisasa et basinome en rocade siko awa ezali route de la passion donc route de la passion na bao bazo comprendre que ezali route de la passion ezali nzela oyo papa Simon Kibangu abandaki kolekela azokende kosamba azokuta nkamba ayaka kosamba awa na Mbanzangu donc voilà et parce que Mbanzangu ezali nde district oyo esangisi nkamba nyonso donc nkamba ezali na district ya Mbanzangu de na territoire pardon nkamba ezali na territoire ya Mbanzangu. Voilà, merci et toujours en la route de la passion. Merci na maman Marie Chérie Moulanga, Azotala Biso, maman Augusto, maman na baby, maman na Didor, maman na D-Live, maman Augusto et te pesibino bambo tebele famille Kaninda Mobimba, na pesibino bambo tebele pourquoi pas na pesambote na papa Koé Michel et Bioko, mon père aussi papa Koé Michel et Bioko na Soreimi te pesibino bambo tebele bipai nyonso bozali kuna na ville ya Kinshasa bolandaka biso pe bozotala biso on est ensemble pourquoi pas na bandeko nyonso oyo batalaka biso balandaka ngai papa Sano à travers cette émission na pesibino bambo te tozokoba toujours na route de la passion bozomona route ezali tellement munene koki kolongwa Mbanzangu et Tinkamba ezali 75 km. Mbanzangu mbanzale mama Mbanzangu imputwa Kongo Mbanzangu Suisse dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindu baba mutaye baleke Matoko lusangule malu kwetu kwenda Manuka lusangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Mbanzangu vataja mvuma Beto kungungu kwetu tukwende Imabyangia yekobya mkwata Mobyansaji la fete byowana Mbanzangu masawukwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule manu kwetu kwenda. Merci beaucoup, toujours continuer toujours. Merci Naba Maman Paris, merci Naba Maman Château Rouge, et merci Naba Maman Londres, et à Bruxelles, Ba Maman à France, na pesibino ba mote belé ba tantine wana tout. Ah ouais bien on est kitoko ba solara bien. Na pesibino ba mote et belé partout, bozali bipa nyonso bo mesana ko lande mission o bo sepela galangai toujours. Na pesibino ba mote belé et on est ensemble avec vous, tous êtes toujours la route de la passion. Et voilà, Awa Constant fait depuis on et Awa va changer modèle à caniveau. Donc Awa va sali modèle à caniveau, ba caniveau o yakala, bande ko sala na mona ngo petro na Mbanzangu, ba papa na biso man vidila ba sala kango. Donc Awa na moni ngope, donc Awa va sali caniveau mususu.
Donc basali modèle ya caniveau mosusu oyo baancien caniveau babandaki kotonga yango kaka boye mais ezalaki mpe bacaniveau moko kitoko mai ezoleka mbala moko donc toyebi te mpona nini koto basali yango boye epuis awa tokuti mabanga awa nano batie bacole te donc constat ezali ke tomoni des sortes ya construction ya caniveau tomonaki première fois babandaki na caniveau oyo tozomona lelo bacaniveau banouveau modèle parce que oyo eza bacaniveau ya bancien modèle bacaniveau akala ebandaki kotongama kaka boye donc biso mpe tobotami mwa kala kua bacaniveau akala toyebayika biso oyo tobanda obenga baterase ezalaka kaka boye so omoni bacaniveau baotonga lelo ya monene sikoyo bandozala sikoyo ya monene seke baotonga yango place ya mayenga oyo biso tobengaka na mbanzango ya bamayenga na kisasa babenga yango baérosion donc soki eke érosion soki esi mutu na liyenga na kisasa aloba azala mwana koto oyo azala mwana Congo central mpo acomprendre mais voilà et tozokoba toujours et merci na bino tobotala biso et topesi banotable nyonso ya mbanzango mbote o buya nayebisa yo o mbanzango mutu o buya nayebisa yo na ndenge osala je te o mbanzango o buya voilà merci et tozokoba et toujours toyebi te tokomi na mboka nini voilà tala degré ya bouillard moko ezali awa ya kosala je te bouillard moko ezali awa ya kosala je te voilà merci et vient toujours malili ya mbanzango eza somo ya ndenge osakana te moto oboni kimia tokomi na village nini Sinthiou ok Mwakala ils ont se rappelé voilà village Sinthiou voilà tout comme la village Sinthiou donc on a Sinthiou donc route de la passion pe elekeli awa na Sinthiou vraiment tokokuta bandeko en plein boulot en plein travaux bazo travailler na bango et bazo travailler na bango voilà merci beaucoup et merci chers internautes merci bandeko tout bozo tala biso on est ensemble et merci na bana Paris merci na bana États-Unis bana Canada bana Miami merci pe bino bozo tala biso et na Afrique awa et bozana Congo Angola Congo Brazzaville bozana Nigeria bozana Burkina Faso bozana Uganda boza partout et bozana Sénégal topesi bino bambote ebele et bino pe batu bozo tala biso bozali awa na République démocratique du Congo et bozotala biso bozana 26 provinces et topesi bino bambote ebele ya mingi voilà et awa toujours continuer to moni awa bazotonga ende topesi bino système ba caniveau kaka ya kala donc awa tozabomo na village Sinthiou. Batangungu mbanzale mama Batangungu iputwa Congo Batangungu suise dia Congo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko lusangule malu kwetu kwenda Matoko lusangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende. On est ensemble et je vous rappelle que nzela oyo ba congolais nde bazotonga ngo nzela oyo ezali nde ba congolais bazotonga nzela oyo batu mwindu ba chinois te et ba indien te et ba banani te eza ba congolais nde bazotonga nzela oyo imabianya ye kobyambuata kobyantadi la fete byowana bantangungu masaubwa inaja kumitungi kusonga
de la passion yango oyo ezali nzela ya nkamba toza na village Sintu. Donc village Sintu yango merci na papa na biso nyonso famille na biso nyonso et bozolanda biso partout vous êtes dans le monde communauté na biso 3 Exa Production TV. Merci na papa Gai Kalamabi aboma soldat na mama Bijou Mabuta malgré ça fait un bail papa ozo kanate ozo bengate ozo signaler silence toujours t'éviter pourquoi papa et pourquoi la papa Guy Mayala na maman Marie-Louise et depuis Paris toujours silence t'éviter pourquoi et vraiment village Sintu village Sintu donc dans Sintu mais donc vous avez un petit Sintu village Sintu et pas route de la passion nabiso et les Kelly donc bonjour les Kelly awa moni misala ndenge ezo salama misala ezo évoluer donc bazo kende na bango vraiment molomolo et je vous rappelle 4 km donc PK4 donc 4 km wow. Donc depuis entrée Kunati à PK 4 km ok 75 km route de la passion yangoyo voilà merci beaucoup nabino tout botala biso merci beaucoup nabino tout bozolanda biso partout vous êtes dans le monde merci na papa Ricky Bazika Japana na Londres na maman Geldondo merci na Selele Nzembela Fumu Kimbangu bakolo garde midi merci na pesimote na famille Manvidila ya o bazali bana mboka famille Manvidila na pesibino bambote belé et na pesimote na famille Kutangu na pesibino bambote et famille Kiala na pesi bambote et famille Finda Léon na pesi bambote wanza ba famille oyo ezalaki ba famille de référence ba famille ya munene ya makasi ba famille ya bamvwama awa batu na mbanzangu de ba kombo na otanga batu ba se référer bazoko se référer nango mais ba famille Abe Bankazi et ba famille lokola ba natangi ba Léon Finda et natangi ba famille lokola Dokolo famille Dokolo et natangi lokola ba famille lokola yepo yebi sous famille musu ya kombo tindela biso pe na commentaire et na mona mutu mo na commentaire atangi kombo Elvis Kiala Azali en vie et Azali en vie Elvis Kiala Azali en vie Bron de mutakufa Bron Manvidila nde mutu et Bron konde ko ya papa Elvis ko yende mutu adaya kombone mabosa donc Elvis Kiala azali na mona mutu moka tunainga na commentaire sur Elvis Kiala azalaka Elvis Kiala azali na ye donc bino tu boyebi bane Kongo tu ya mbanzangu ba grand homme wana oyo boyebi ya mbanzangu oyebi kombona ye otikeli biso et ba colonel Fundu oyo eza bato bayebani ba colonel Fundu et tozalaki na ba batu lokola ba papa Kitemoko famille Kitemoko ezali et tozalaki lokola na ba Yoni na ebitia ba Yoni et tozalaki na ba famille lokola et batu lokola ba Vieux Mago Vieux Mago paix à son âme et azalaki et parmi ba grand homme et puis parmi ba kombo batu minene ya mboka oyo ya mbanzangu. Voilà, merci beaucoup chers internautes de comprendre que awa et à partir ya Sintu awa ndenge tozokende boye côté tout okomi caniveau kaka na elle na biso et na elle na nga ya droite ende esuki awa kobanda kuna mais bazoya déjà
baoya boye mais likolo kuna pe nazomona indire c'est bon. Donc bazo sala ba parti tozomata kaka toujours et déjà tout le monde déjà 4 km. Donc déjà 4 km et voilà et tozokoba et merci na bana banzango nyonso bazo talanga partout baza libanda ya moka. On est ensemble et avec vous. Merci Nabino Tubo Talabiso. Merci Nabino Tubo Landabiso. Merci, merci, merci à trop. On est ensemble avec vous et toujours continuer toujours. Et toujours continuer toujours. Moussa Nabiso Awa, na ville ya Manzangungu et na route Nabiso ya Sika, route de la passion. Oyeke Inkamba, donc une nouvelle route et en Kamba, Jérusalem est surnommée route de la passion. Voilà. Bipa toujours continuer et misala na biso et touti Kinshasa et ponako laksabino route de la passion nzela sika en Kamba et bambote mingi et nabaki mangiste nyonso bazota la biso boya mobondo bolo ba ne fiske emo na nzela na bino ya sika hein bana kimbangu bana papa simo kimbangu ba kimbangiste nyonso na bengi bino boya bolo ba ne fiske emo na commentaire pona Papa Philippe Mbungu, bolo ba juste un mot pour na commentaire pour na nzela na bino ya sika ya makadam. Donc je vous dis ba mususu ba ça la confusion et pour na ko pesa bino ko éclairer bino ezali ke bomoni ndenge to laksaki bino nzela ya kala to banda ino na nzela ya kala ko banda na amplification ya loma to keiti kamba to leki ba gombe matadi to leki ba kimaza to leki ba nzundu to leki ba mboka bele bomona kiango na télévision et wana ce que to laksaki bino sko lelo to ko laksaki bino nzela ya sika. Donc ezali kutu na liente na nzela ya sika mais to ebite ba okeno ko bimisango wapi mais na mission uti ko leka bomona ki à partir ya gombe matadi to mona ki kije na bango to ebite bango place kije ezali c'est que nzela za la musika te c'est que ko bimela ba quelque part ba côté ba gombe matadi wana po déjà gombe matadi nankamba baza musikate donc gombe matadi nankamba baza musikate ba cause une affaire ya ba 10 km hein gombe matadi nankamba donc baza musikate. Donc voilà, merci et beaucoup de peut-être et goko bimelana gombe matadi mais to ebité. Donc voilà koto tout tozomona babwaka kaka déjà mabanga babwaka ba nsekenseke to benga rabiso to benga ngo ba nsekenseke quoi ba planira kana ba nsekenseke mais koto nan batie ba canivote et mais bazoya malé mbete ebité liboso kuna nini ezali boso. Voilà o nyonso bozomona oyo ezali territoire ya Manzangungu tout ça bongo na village Sintu bozomona bino moko et to ebité et ceux qui peuvent village Sintu to leki déjà et to poussa sous to moni bandako to tuna lisusu oyo soki village nini. Merci et na papa Agostino Luvanga dio na mama Kati Luvanga dio bambote na bino ya mingi place bozota la biso. Merci na papa Riki Bazika Japana depuis Londres na maman Angel Dono bozola na biso. Merci na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise bozola na biso partout bozali et na mboka Paris. Merci na Gervais Luboya oyo azo tala biso na mboka ya Kiambote Matondo yi kavata vatari makukwa kumbwani kukwa makukwa ngempila ubuti sidi en direct mu télévision tukumweni ya beto kibeni et ya bankulu et tulenda yambila. OK, voilà et nkumbu d'abord nkumbu Mbutatia qui a église bantu beta kulanda mbanza ntemo père spiritualité tata lutuba muntu wanani automoni kimpavita voilà yi kia ruti kianzila ya inzila ya boko inzila lutila tata kimbangu kadi tata kimbangu tuka mna 170 wasila nsilo luvo nzila isi ya salwa me bantu bankavo diamdi davo kantama kadifanga mako sege nzila kaifanga mako
mais tout comme 1921 ti mu 2025 tuzimona nzila yetisalo en tout cas tuvutidi funda matondo kwa batata ituvutidi funda matondo kumumbanza nkamba kwa papa kyangani musalu keti salema kambote en tout cas bikata atagasiku nzila ya benomosi ba nkulu ya benomosi ba noir ya benomosi ba besikimbangiste to ye leta luna wabo nzila ikintwadi ye luyalo lwansi kadivo bavo zitisa luyalo lwansi sikivo kuti zitisa luyalo lwansi kosike mpasi. Okay, butidi kia seina eno basi beno kia nzila hii yansikidi beno ba ne Congo e beno beti kintwadi e beno besimbanza ngungu e bwelu ya midi yao kadi ambuko edi antete kiese kina beto kia ngolo kadi musalu kia ketivanga masalu kina kyambuti kadi muno musivangi na Kongo ngenina fata dampe munzira yi denina idi audio tumne yangala kisalu kiti salama kambote antuka tuvisi votata kimbango makasila vombandu ya ina yansilu antuka makedika antuka tumenivutula funda na matono batata isalu kiti salama mpe mubwambote mbonkete antuka tuna beto baboto yangala sege ndondo kiti yangala lako mukisalu kiti salama antuka kakiyuvula kadi beto katuna sivika ko kadi dasilu vombandu ya yansilu yenina idi au tuna kene mukiese mukisalu kyake ketivanga mamunzi sidi bantu beta kulanda partout beta kulanda bantu bena kumputu ku États-Unis ku Amerique beta tuvuva kunzingeto do bantu bena kumputu bantu bena ku France ku États-Unis ku Amerique partout beta kulanda bazei e bazolele bazaya ruti yeyo tuka nsona nkulu yansekidi si kuna nkamba kia village yo lutio dilutidi kia zi village yo ruti yo lilutidi kadi ambuko tuka muna kuvo yansikidi dina babogile village mpete tuisidi bya BBC fata mabogolo mama en general sintu katudi bangu nsafu kimbenza vunda boko mpemba vampemba vana tata kimbango kayambidi dingi ye tata ka fwefwe munambanza mpemba tata kimbango yambidi ye tata diswem yimuna tata kimbango ka vutula ntanko batuwa kunkanga munambanza nkamba idina vutulutidi mpemba tunikimana mtoto wa mputu zulumongo ye mavata ndiu kangonga tiye kuna mbanza nkamba imavata momena munzila yo. Mais moi question mosi nampe nzole ya kuyuvula bantu mwa complication ina nzila hii play itakwendela bubu direct kunkamba to ya ina dia village mosi sikaluti la mpasi kavai kamu munzila nkamba yo yantamba nzila ibu yeti kwenda mbala mosi direct munzila nkamba kakiluti di munzila ntama sege direct munzila nkamba munzila tata kimbango ka izila yina kabetilanda ti ye munankamba donc kakota gome matadiko kakota ketikia village ko do yani wele bubuti nkamba kadi papa kyangani bazola basala nzila gome matadi yani vonkhatu lusala nzila ya lutila ingatata kimbango sege kayikotele kuma konkako sege yele na te ye munambanza nkamba kadi nsilo lubuna zini. Voilà, merci Toto Yangalala. Moi, explication mukia 1 minute ya 2 minutes ya lingala. O kokiko loba makambo nyonso lobe ko résumé ngo na lingala parce que émission ezali suivi na mokini mobimba ezana mutu mususu ayebiki Kongo te. Mako ko bénéficier na nzela oyo à travers lingala ko lopoto bi lingala ezali langue nationale ezali partout et moi ko résumé ngo surtout ngo lobi ba ne wana kota ba ne wana kota ba lusantu wana papa Simon ndenge nzelo ezali na lingala ikosunga bandeko balando na mokini. Matondo mingi na mpemba kalunga pe matondo mingi na balongo ndenge tosana nzela oya papa kimbango ala kake ko salem me batebele ba batiaki ignorance nzela ngo depuis elobama depuis na 1921 kino le salema kate me uta na 1921 na 2025 to moni nzela ezo salema na yango toza na esengo mingi pe tozongisi matondo pe papa kyanga na mbanza nkamba ndenge misale zo salema pe tozongisi matondo mingi e pa ya chef de l'état pe gouvernement na ndenge musalo oyo ezali ko salema en tout cas toza na esengo parce que nzela oyo epesi biso valeur surtout biso bangunza na mboko to apa na valeur te ebele bazo ignorer mbanza nkamba glisse de noir mais en tout cas ndenge misalo ezo salema nzela ezo salema en tout cas
bonene ya tata mokili pe bonzambe na biso biso na kati africaine na religion africaine tout cas ezomona. Vraiment. Merci beaucoup, vous comprenez. Merci beaucoup. Vraiment, il a très bien parlé. À Lobina Kikongo, à Lobina Lingala, vraiment, Mututu, à Zolanda Biso, Ayoki et Tosu Sanopeka na Lingala. Ce qui moya souka pour biso tozo kende biso tozali presque outi Kinshasa toye total anzela oyo. Donc ozole kan direct ya chaîne 3 Exa Production TV et tant na moni ngunzo zoya depuis to bandaki batu baze belé na ko zo interview biso pe toza bata molimo toza bane Kongo. Toya ka place Saint-Esprit tindi. Tant na moni na musika la bina ko le kaote mais ezala ki esprit tindi babi ke mutu na zoya akopesa bino makambo belé oyo kolega na mission codifié pe oyo batu bakozwa leçon. Alors monde de la fin na yo ezala toujours na lingala et na bato tout balandi yo na batu tout ba ota l'émission oyo na ba ne Congo nyonso et puis na en général il y a République démocratique du Congo. To tondi ndenge opesenga suma loba na banzete toza na Congo central. Toza na mboka makukwa. Esika na mboko yo esika tata Kimbangu tango ba utai ko kangaye tango akomaki awa bamindele bayokaki posa mai nde abimisaki mai wana babenga nde makukwa mai wana tilelo eza liboso wana so itoke na lakisi yo mai yango eza pe lelo tilelo pe mai yango bato bamelaka ngo en tout cas na koloba kaka soki okendanga boyo obendinga susuta avant le mot de la fin bato bazolanda yo citele biso po ezali histoire ezalaka na agitizana mwana muso azali kongola botama na poto ayoka papa Simon Kimbangu mais muso mama na pas betela été papa Simon Kimbangu azalaki père de la famille. Oui, kasi so totali na histoire mfumu Kimbangu en tout cas po histoire bandaki na Mbanza Kongo. OK. Ya mfumu Kimbangu mokolo batumbaki mama Kimpavita ye alobaki ete Kembo de Nzenza bokonzi oyo ekende côté de l'ouest ekokwela na Congo de Akati na sima pe tomonaki mikolo na 1921 na mboka ya Besingombe pe tomonaki na sunga ya bango na tomonaki mfumu Kimbangu pe abimaki abandaki miracle na ye miracle liboso pe asalaki akomisaki ndike pola me akomisaki yango ya bien ndike pola abongolaki yango ya bien batu balie pe ndikane ekoma kitoko koleka bandika nyonso na mokili mobile wana premier miracle na ye pe azwaki lo poso ya lisango na plume ya soso asangisaki yango afulaki yango pe ebongwana kindeke donc poso ya lisango na nini na plume ya soso nsala voilà nsala soso donc asangisaki yango afulaki yango pe ebongwana kindeke en tout cas banda kosala bikamusi misusu ezalaki tango tokomaki na 1921 tango azokende koteka na ye na ngombe na kimiala na zando ne kimiala azala bana koteka tabaki. OK. Biso mela tumbangu donc dans les bords tango bana kokende nde akomaki na ngombe kivula mama ki atondo nde abana kobela. OK. Na sima mama ki atondo nde tozosala tokotisha na lesi savoyo mama ki atondo azobela abela ipanda 9 ans pe abana kobonga te banganga minene bayaki bamupe ba missionnaire basengelaki abongaki te mais sima ye tango alekaki mboka liboso ne malata ludi abimelaki alobike zonga kende bikisa mutuwa wana ya alobaki menga na nguya te ndenge na ya alobike kende pe ndenge akendaki abimisaki batu nyonso bazalaki na kasa ndako wana pe asengaki patamokela alobaki sasuka munkumba tata nzambe mpungutuleni nde mama Katondo azwaki abikaki na mokolo ya lesi savuyo tango abikaki ndenge abikaki sangwe panzanaki na nzunga wana kietazaki mbango bando sala nde bikamwisi nde omonaki bamindele d'abord na koloba basepelaki te problème na ende na mindele bandaki nde wana basepelaki te alobike mutu mwinda kosola na nzambe te bingombe batu munde kozala te. Voilà, tiens on pause. Voilà, cher internaute, bien sûr dans la recorde mais émission botti sur ce ligne makasi parce que c'est important makasi parce que route est route de la passion. Ils allaient route il y a papa Simon Kimbangu. Donc faut toujours avoir histoire, il y a papa Simon Kimbangu concernant Zela o et pour aller Zela wa bandaki koya kokende ko samba. Yango ba pesa ngo kombo ya route de la passion Zela na ya passe. Voilà, continuez dans place voilà. Ne mfumo Kimbangu bandaki de miracle. Donc rankine ya yena mindele. Ba mindele ba komo lobake aye ko bebisa mission na bango. OK. Parce que le pode apesaki discours que
Notre mission noir à connaître Dieu. Mais bon noir a miebelaki bonzambe na yuta bokoko na. Il faut d'abord avabandi matrakezele, violer, détruire, tuer. C'est qu'il y a pesaki. Mais le lenge tata mugela mona kete atina kine mokonziki kimbangu. Nde tanga bandaki miracle wa salaki nde ko kangande bakangaki. Même ko na liboso bakanaki pe bakangaki ba monaki bakangaki yete. Abaloka kina simanda kunde ya bungaki akina ko bimila na mbanza nsanda. Kuna na mbanza nsanda salaki 3 mois na 18 jours. Kuna nde alobela ki akisaki prophétie ke 4e génération et keke oyo ezali yabilaka. Ok, voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci vraiment. Et Ngunza, Tosepeli, Makasi Bisope, Tozo, continuez toujours là. Toye ba route de la passion parce que route c'est l'histoire Yakimbangu. Donc il y a un gouvernement congolais tant que inauguré, faut il s'agit même d'un documentaire moko boya Kimbangu bo salaire bo faire comprendre de génération en génération qui est Kimbangu parce que bano ba botema lelo bayo kaka église Kimbangu c'est dit qui est Kimbangu parce que l'église des réveils et zingi biso na mucho église des réveils zingi Congo donc bano ba botema lelo ba ebi histoire ya Kimbangu te yango moni même na l'école il ceux qui l'état na biso vraiment et ndenge ba comme ça qui fumu Kimbangu héros et ebi ki ba comme ça héros et ezalaka jour ni ngana bosani yoko bosana ngote et jour ba comme ça les 16 avril voilà et comment férié pour un jour ya Kimbangu donc ezali pe initiative ya bien mukoroba ko inaugurer nzela oyo ba sala biso même un petit documentaire ba faire comprendre les populations na bano ba botemalo to benga génération ki lelo ba yebi histoire ya Kimbangu te donc lelo po ba histoire ya Kimbangu c'est que faut la ngunza osambela na l'église des noirs ndenge yo yebi yango po parce que histoire ozobeta na âge na yo ezobalana te parce que oza na église des noirs ozali ngunza eza ba enseignement oyo ba enseignant kabine siko muto yo ayena ekuna te moi ba makambo Kimbangu ezali te donc yango wana merci beaucoup to sepeli makasi soki ya suka to clôturer ya suka ezali ete tango ba kangaki mokonzi Kimbangu belge batuna ki Kimbangu yo sanani ya lubikengana za mvuluzi ya baindo ba bansu ata oza na Amerika pamba te bakoko na biso bateka mabombu kunengo babota maku kuna sekeye ayela ka bayindo ba bans memaye oyo sikoyo bayindo bazali kososola balobike mfumu Kimbangu alati liputa tambula makolongo la za mutu ba ignorer metango ba ignorer ye tala bitumba ata na Goma lelo soki ba reconnaître mokonzi Kimbangu te kime kokota te kokota te pamba te asala ki 30 ans na boloko. Voilà. Agno kama ki abeta makile le to pesiemo mo Congo te lobi ki ata te ki monga sanda. Zongele logo wala soki ya Goma. Zongele logo wala c'est très fort. Yenge mama lukolele le kubilanga. Beto tutu kidikitsa sanzila tukiti tuzitala et presse donc puis là ta vovo boy en direct mu télévision donc ye mfumu tuto muvata vazavata dia sintu kama kuku atatu ikyo kituka ngankangu yenkangu tuka Kinshasa Brazzaville ibaba kuzatalanga masa momo kuisa bidika bantu bisielo bakulu imasa mabeto mama beto tu beto la utu kantama aji ya ngolo inake beto keso imosi kwa nikaka njila yu route de la passion njila ya Kimbangu ngien tuka utu kira tuka komuniku kia miracle imosi ya mona ya Kimbangu ya kufaire confiance miracle to mona fumu Kimbangu kina kakangwa tukiriye masoda mani wale besi difana mfanzi village te makukwa vana ntiuna wanene kakala waye kama alenzala masa watuka koko yensatwa na masa munakakuma vo sinsu kya makukwa tatu ale vuende vana yeka mene tumini masoda mamakala yani ne luenda vana kingandi vana lumbakila masa yanwa ale premier tour bele masa kamakala ale deuxième tour ne luenda kaka vana sula mona bona bavata kaka imasa momo tunuanga beto bakulu nkango wako ti unu kiki masa imo kaka félicitations kwa akulu batuka brasa ko tout autour bako kuma boso maza mosi ya miracle nini ya ukani maladi una mafeti mana katu mama doni katu kuna ye nsatu za fofa wala mama ngile ndabaki kadiambu ko yebuna kwa nekatelelele noko donc kuna makuku abuna kaka bankangi la wayisa ye masoda mani samba nu
buba yisa batatu basala yani Ghana batatu betala ne bavutu kisi begana mvutu katumueniko bwele diaka ne luenda bavutu kisi yani mosi ne lundolo yani tata Simoni Kimbangu ya masoda mani tatu bele diata kakaka diata maza mayanti kidituka mutio matekelenge yeba mindele maza momompe kunsona nkulu batala mu microscope kamena nkutu microbiko mabundu makulu yenkangu momo tuvukilanga wele kana mpete gasinsu kya mioka ntiuna Ghana wanene mabundu makulu Ghana ingeta ya mankakari ya kamana Ghana kabasambidilanga mabundu makulu Ghana kabatudila sambu bavutu kisi Ghana mpete ntia mbuba una Ghana kakapemina bidimbu yebiobio kasonga yekuna mpemba Ghana mpemba wasonga miracle mukisiwu ntia nsafu watande wayisa wana ba mama bana batadia madioko ne kya mbote keno ba mama kya mbote enkilu tadia ne madioko meto tutadia kanti nsafu nkatu mukisigu yani luti di wele bokele diaka ba mama bana ne nsa Luisi baka nsafu lwa dila madioko mama dina wayenda wana nsafu Ghana ntoto walokuta wayenda kuna nzo watula mukikalungu badila madioko mana miracle yemina mitata Simoni Kimbangu kyangani munzila yiyi yedina tiye wunu kiki makinu kontinya kaka donki Bedina tutelanga nzat betu bakulu tukala mika myambua lekila ko mosi sika mana ko mosi tutonde merci beto dia katu yangalele nzila ya mbote wele kubilanga mengedi ya musiki mbangiste uno munu dia ka musiki mbangiste c'est déjà voilà merci beaucoup chers internautes merci bandeko tozo sisa na biso na ngunza parce que biso tozo continuer nzela mula ngunza qui intervention ya ba maman ba lobby bazana sengo mais la majorité awa na Congo central to na Mbanzangungu à 100% 80% ce sont des églises des noirs ba kimbangistes ingeta kadinsilu bilaka otata alobela ke kokiko lekate soki ezoko kisama pote ba mona eteke bilaka kokisami na yango na lobaki ete na banzi esengeli biso neso na Afrika to zongela kibonzambe na biso to yeba mfumu Kimbangu lelo ozomona ete lelo ozomona ete kozanga ndenge te bosani bokoko na biso tani ta Afrika bo izana bomengo makasi mais population zolela mfumu Kimbangu asala ke 30 ans na boloko na Lubumbashi tela pasi ya monaki mais lelo ba bosani ye ko bosana ye to bosani yango nde meminde pasi na Afrique mais moi je sais que Congo est un libérateur ya Afrique mobimba c'est que ba pays ni osezolinga ye kangola banasima ko Congo pote za mboka ya mvuluzi en tout cas na banze te na sepeli na senga pe ba konza mboka en tout cas ba continuer ka kosala misala oyo bazo sala lokola nzelo pe zo sala en tout cas te osana esengo ngunzo za na téléphone na za na téléphone zo za la mambo lobi za na mutu moko pe alandio asepeli na yo soko ko pesa numéro na ya contact na batu bazo landa yo numéro nga ya contact ezake 084 97 50 776 na benga mina komba Mbutanti ya Kimbangu. Mbutanti ya Kimbangu. Voilà. Merci beaucoup Mbutanti ya to sepeli makasi lolengo leki passage na yo awa na chaîne na biso 3 Exa Production TV vraiment au pesi biso explication claire et to comprendre na première partie na biso émission na biso ya route de la passion vraiment mutu nyonso alandi émission oyo azui par na ye lolenge lolongo bani vraiment merci bonne journée nzambe abatelo nzambe ya bakoko nzambe ya Kimbangu nzambe ya bangunza kakala engeye nzila ya mbote biso pe totondi tozongisi matondo poete nalalela kyango te balobi ke makanisi ya nzambe za ya mutu te biso pe tozongisi ebele ya matondo pa balongo na misalo ndenge zo salema parce que mabota bayaka na mboko ya makukwa en tout cas ngape na sengi merci awa ti makukwa ngweza musika te ya musika te liboso ka na banda kwa na makukwa yangwana nde onde zande mboka ikitata nde ya mukoko abotama awo mukoko samba ingeta
Ah, au village natal na bango. Ah, on dit que tata na ye. Ah, kota batata ya mukoko samba. Ingeta. Village natal ya mukoko samba yango. Ingeta. Wana ndako ba mukoko. Banda kwa na yende mutatungisa yango. Ah, mukoko samba mutatungisa. Ingeta. Ah, OK, voilà. Merci beaucoup, merci Tosepeli, merci beaucoup Ngunza. Voilà. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Première partie Nabiso, il y a émission Nabiso, route de la passion et Suki Awa, dans le village Suntu et Bomoni Bipai, Zalakina, Ngunza Kimbangu, Tozidéter Vieba Maman. Merci na papa Freddy Kalidia, Azalaki wana la émission. Merci na ingénieur Augustin Kandina le Moulouba le plus civilisé du monde. Azozo Koura qui congoue un petit contact. Donc, merci la ville tout. Merci la maman chérie Marie Moulanga. Mère à ma petit, vraiment famille Kaninda. Topesi Mote. Merci na papa Freddy Kalidja, papa Paul Mafuta, Felimbungu et papa Gervais Luboya. Et pourquoi na papa Guy Mayala, papa Gaï Kalamabi. Et Topesi Mote na papa Ricky Bazika Japana Balanda Kibiso. Selele Nzembe na Fumu Kimbangu. Mavelu Tetepe. Alanda Kibiso, champion Boa, yepe Alanda Kibiso, Mama Jolie, Ngumbu, yepe Alanda Kibiso, Bozalaki Ebele, Botalakis. Mama Kuku Kuzaya, yepe Alanda Kibiso, Botalaki Biso. Emile Mweni, Angaya, Oni Britannie, moi la Manchester City, vraiment, Topesio Bambote, Binotu, Bolanda Kibiso, Joaquin Yelengi, Topesio Bino Bambote, et Bomoni Toza, en Congo central, Nambanzangu, Totambolimbo, Kamusika, Tokomichawa. Vraiment, Tokutani, au prochain numéro, Kaka, na route de la passion, Oyo, ya Fumu Kimbangu, et Tozo Kende Kaka, to comprendre, et Koi, tu vas mettre, et Suki, et Kein Kamba, mais Tozo Kende na cadre, ya, et Koyeba, na cadre, ya Constant, Suki Wapi, et comme na niveau Nini. Voilà, Bolanda Biso, na deuxième partie, Benga Biso, commentez, partagez, likez, au revoir, bye, ciao.